mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeng. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc avant Nabanda émission Oyo, donc je tiens vraiment à remercier mon équipe technique. Mais je suis entouré d'équipe technique Mobimba. Donc il y a le Lochoa Mina réalisation et d'une image Panta Sangoya Congo, sans oublier Willy Kunda. Donc 5 minutes à l'élo parce que vraiment Congolais nazali ko comprendre logote. Moni Congolais a comment l'esprit moroboé. Azali ko loba eloko moko ya mabe pokaka. Mboka na yo moko ba mona yango eza mabe. Ok ezali mabe ya mabe to lingala. Moni makambo nyo sous président de la République azo sala. Soki tozali na amour entre bisoté et ko sala eloko mokote. Soki na lobby boye parce que le loto ko lobela makambo ezali na est. Makambo ezali na est tolaki saki bino ke ba guerre eso e banda kala. Soki to lobby e banda depuis Kasavu balba bon bozolo ba ke banda depuis Kasavu donc c'est que Kanambe pe akutaki yango. Mais non, il faut pas comparer l'incomparable. Kanambe akuta guerre oyo ezalaki ndenge ezalaki te. Kanambe abandaki ko sala nyoso to a alimenter guerre oyo. Guerre oyo esila te. Pour y à se retrouver na bande connaît ba Rwandais et puis beaucoup boulette que Kanambe azalana amour oyo assis sa guerre o ndenge Félix Antoine Tshisekedi aye ko hérité guerre oyo akutaki yango siko Félix Antoine Tshisekedi akoza la boule moko na Kanambe te. Félix Antoine Tshisekedi azosa tout que guerre oyo esila mais Kanambe but na ezalaki guerre oyo si la tête. Mais batu musu ba komi ko comparer donc makambo Félix Antoine Tshisekedi azo sala na o Kanambe bandeki ko sala na masolo oyo ya guerre ya est. Ezali ndenge moko te yo na beaucoup ko comparer donc Félix Antoine Tshisekedi te na Kanambe makambazo. Kanambe ezalaki but na ye guerre wana fait tikala po donc ba Rwandais na bandeko na ye wana nyo surtout bazwaka ba minéraux na biso mais sikoyo Félix Antoine Tshisekedi azawana po asili sa guerre wana. Mais peuple congolais bolingi to expliquer bino comment peuple congolais to expliquer bino comment bino bozo kasa ndengi bino bovena bandako na bino bamsu ba batu bazo kufa batu bazo kufa Félix Antoine donc bino bokansi ndengi bino bozo na bandako na bino est-ce que bino souci ya ese souci à guerre est donc bino bokansi bino do boleki souci à guerre est donc le président de la République mais non président de la République akindaka makamunae malembe azali mutu moko te akendaka na vitesse parce que soki na vitesse makamso okenda ngo pe na vitesse politique babarara nango bato politique bakendaka yango bomonaka Félix Antoine Tshisekedi bato bakomprenaka nanu ti siko bamisusu bazo comprendre philosophie na été qui l'aurait cru na 2 ans assis ça donc système ya Kanambe nyoso tout elongwa bato bandimaki te président na bino so likambo komika président na César Ngadi parce que so likambo komaka président na César Ngadi on dirait Félix Antoine Tshisekedi azaka président nga moko nana ngwa ndimaki lelo nde toloba bo Kanambe azawa guerre est ezali guerre moko donc complexe ezali guerre moko neti ba guerre misusu te Félix azoke nango malembe bomoni makambo yuti koleka asali état de siège asali état de siège que Ituri na ba Benyuana état de siège salamikuna akamati ba généraux nyoso tout oyo ba bandoko tia ba masolo kuna bomone ba ona kata vieux ba minoko nini bazolo ba abengisi bango na Kisasa
abengisi bango na Kisasa. Donc Félix yemo bomonaki tango aloba omoni Félix aza mutu moko alobaka penza ebelete ba action mais soko moni abimisi makambu na ndenge ya mystique bo lobby vis-à-vis donc aza na kanda bomoni ndenge alobaki ke na ko tordre coup ya bato bazo kansake ngai nazo sala eloko te bazo critiquer bona bout boko mona mikolo eko ya makambu na kosala pona guerre wana ekosila. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Et puis boye barake Félix Antoine Tshisekedi sera lobby likamu na libanda yango pe akosala. Nazali ko proposer bino botala po batu mususu bozo kansa matata mponyo. Matata mponyo to bazali na parlement. Ba benge babi ke soki bango sala donc commission moko ekeni kuna na ba est yo ozali ko boya. Donc yo ozali na kati ba masolo oyo ezoleka na ba guerre est matata mponyo a répondaki a communauté soso ba boa ke lié mai avant ka pas pour comprendre que ma solo oyo ya guerre est ezali makambo beleza neti donc document azana mitu 10 bozo bundana document azana mitu 10 obomi mutu moko 9 etikali nazo l'examiner serait botala ndenge balobelaki matata ponyo azangi réponse avant kaka nie azana réponse ya kolobate pour comprendre que guerre oyo est ezali ya masolo ya kosakana te. Félix Antoine Tshisekedi akuta yango tolobiteke akosilisa yango te mais il faut botikela temps parce que ezali guerre moko pas comme les autres bolanda matata ponyo na parlement ndengi azangaki masolo ya koloba par rapport ya guerre oyo ya est. Lusenge Bonane et l'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Merci. Rapporteur. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voulais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre les problèmes de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoéthique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le E+4, la même armée est maintenue. Mutebu Chouvier de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CMDP, la même armée devient Bosco Taganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tireurs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de... C'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée mono-ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire
apprenant les militaires mono-ethniques qui sont là-bas, alors disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pont, autour de quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps. Nous sommes prêts à vous dire, tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'ouest, a voté contre Vila Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. Merci. Donc, Bilmo Botolanda, Matata Mponyo, est-ce que Fiotolimbanga avant d'igner, pour vous comprendre que guerre est Zaina Makambele, Bozomana que Fachi Sukoyo a décidé Penza si Sangobo Monikuna, Ndengesali, gouverneur militaire, vice-gouverneur, policier, donc civil, vandana parce que ma solo n'est comme ma solo Mindouki, ma solo la guerre, donc gouverneur, policier, donc militaire, qui peut m'encambrer parce que Mouta aussi sa guerre, Mouta Betarmassas. Donc la guerre tout le monde a été que batoazo kufate donc comme si go makampenza que bomoni ndengi bilomo bomoni donc FARDC makambezo sala mikolo est-ce que bato ba bandoko lobake batoazo kufa mais tant FARDC ezo zwa mboka oyo babotolaki pourquoi bato bazali ko lobate pourquoi bato bazali ko lobate donc nazo la sabino bota ndengi FARDC zali ko beta parce que donc président de la République lobaki armée na biso fait comme professionnel a tieli bango masolo surtout oyo penza que donc armée professionnelle il faut bunda parce que basolo bokoza na courage mais ceux qui boza na bino na bebundelité bokosa ndengi bino moko botala ndengi ba soldat na biso ndengi bazali ko sala musala oyo bazali ko reconquérir ville oyo botolaki na nguna oyo utaka Rwanda. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous nous sommes
là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Ça crépite dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou. La situation sécuritaire reste tendue. L'offensive militaire contre le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco produit ce fruit, affirme le porte-parole de l'armée Anitoré. Et l'ennemi est en débandade, nous sommes là et nous allons arriver périmètre par périmètre. Ça c'est notre pays. Aucun groupe armé peut faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo. La localité de Guéro, lieu de sacrifice et bastion de cette milice, est sous contrôle de FARDC. C'est ici où Justin Goudjolo, chef de file de cette milice, a été enterré le 27 mars dernier. Les miliciens ont été également frappés à Linga, Korovi, Tcheibi, en secteur de Walendupiti et Tati. Le commandant secteur opérationnel Ituri, général Yavavoul, est lui-même sur terrain. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, d'autres à 3 miliciens, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, qui promet donner le bilan global à la fin des opérations. Sur la route nationale numéro 27 vers Pito, les militaires ont déjoué une embuscade. Ce n'était qu'une velléité sous le commandement du général Yavavoul. Là, nous sommes sur la RN27. Les éléments de forces armées très engagés, motivés pour ouvrir cette route de l'intérêt national. Un déplacement massif des civils s'observe sur plusieurs axes. Ces assaillants qui opèrent à petits groupes ont déjà tué plusieurs centaines de civils depuis mars 2020, dont la plupart sauvagement abattus. Les autorités provinciales rassurent et appellent la population à faire confiance à l'armée, car les avatures de ces hors-la-loi seront bientôt oubliées. C'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Donc, les militaires bazali ko respecter ba normes internationales, donc bazali ko tirer menazo sabino ba mitu oyo ya ba rebelle ndezo sauter na limite que respect ya ba normes on les a mené ba na guerre parce que donc guerre il faut battre d'ailleurs. Guerre il faut battre d'ailleurs guerre zate que ba ba peso bonbon lia ou bien nini, donc guerre il faut ba barreyo donc battre ba monaki netike ezali masolo netiakala mais masolo ezali lisusu netiakala te, donc ezali kutu makambo ko sakanate bino moko bomundeng armée na biso makambo et comme kosala. Donc partenariat oblige, donc nous allons marquer une courte pause publicitaire, donc en vous proposant nos bandes annonces relatives à nos partenaires, donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le temps, on a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine,
cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium, standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger, plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, Naeko Loba, Awa Toza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina Oko Tongezali, Awa, Toza et Loko Moro Ayo Salama, Mabaya et Mibali. Ça y est, non, tu as le Cambote. Mais Maman Nicole, les Morazala, styliste, modéliste, Tamsuna, Bossane Loko Moussousou. Maman Nicole, bonjour. Bonjour, papa. Dans les poutres, on a libéré Sakinango. Na libana saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France. Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola quelle est la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana na bato na katia mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola moté. Malandeko, le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyoko le kanakatina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati.
bachaîne ya Londres eza na kati olingo makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais mabiso nengozo mabiso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Tonnerre yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki l'inauguration est le samedi tous en Autriche na van tous en Vengambe Vengambe azali soba mokonzi ya mboka ya van oyo aza kokozwa contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya van awa tofacilité tâche bino moko botalaka biloko botala nde biloko ezali awa bakamio eza kovanda bon bana mai nde tolobaki kaka tokoza na kati ya Grenoble tokofongola antenne na Grenoble système toza nango kaka Feli Mosengo ajout da pauvre toza na kati ya Grenoble adresse yango tozali toza na représentant ya Grenoble azali awa Mara Bokando ozwi carton mibale carton moko fele donc système toza nango awa ajout da pauvre Fati Beton bon diaspora bana Genève bana Lausanne toza awa na Nemas ntango tolobaki toza na tour mobimba ya Union européenne ya diaspora toza na liboso ya
Gigi exotique. Oh, nous on a besoin de produits RDC au Kokuta. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Mutuka et de Namboka. Et donc nous avons parlé et que Namboka référence à bino boitolanda oyo bazali ba partenaire na biso président na biso azali mwana mboka azana souci ya bana mboka donc bo lukate ke mwana mboka sali eloko okoma koya na sima olingi yete eza mabe ezali neti donc le grand producteur Malvé Bertin azana masolo na ba production au mona rara ya lolo neti ba contre-état non ya lolo andimi siko petit na ye donc Malvé Bertin musala ezali ko kende penza liboso donc to marqué pose pour mona ke ki salu même dans le niveau nyo surtout tozali ko like Sabino bourgmestre ya Kimbantseke na kombo ya Jano Kano donc parce que banakin ba komi ko simba ba masolo banakin ba komi ko simba ba masolo depuis président de la République aza mwana kin bourgmestre ya Kimbantseke alingi lisusu masolo ya kuluna to moni masolo ba kuluna ezalaki ke baye ba sambisi donc mutabimi mais bourgmestre ya Kimbantseke Jano Kano mais faire bakulu nezonga ki boyebi que président de la République assisa ki mama solo na bakulu na tout so bazuyo ozokende donc sika bazali ko kende wana po na kosa ilamboka donc mais beaucoup messe ya Kimbantseke alingi lisusu ba jeter soki bakangi kuluna ye moko akei ti ko assister procès na tribunal ata la penza ndengi bakokata ndengi kuluna akokende na boloko bo tala bino moko na bilito zo like Sabino donc Brukumès Jano Kano ndenga assistaki dernièrement na procès ya bakuluna oyo bakangaki na Kimbantseke Tanjili na lobby que infraction etali makambo ya grave viol, meurtre, assassinat, empoisonnement, détournement de deniers publics et aux asus ba audience ya biroté ba audience eventuellement na public po bato ba monaki na air ba salaki mbeba ba mona pe etumo mutu akozwa yango na okebisa batu que l'état de droit va prôner ezo loba ni le au-dessus de la loi batu tout il faut ba respecter mibeko obuki mibeko okomona biso okoza etumbu infraction eleki trop na ressort na biso a changu yango tosengaki que batonga pavillon ya munene soit na nse soit na Njili soit na Masina soit na Kimbantseke po ba jugement esalamaka na changu batu ba vivre que l'état azosala musala na ye bandeko na ngai bana na ngai ba mama na ngai baboti na ngai ya Kimbantseke ngai bourgmestre na bino nalingaki napesa bino mwa eyano ya liboso oyo bouti komona oyo yango moni na kosenga mingi na ba famille oyo balandi lelo audience foraine oyo sala na commune na bino ete ya bino ebenda bino matoyi po nalingi bolingo eza na Kimbantseke nalingi Kimbantseke ezwa esika nango ya bopemi na kati ya ville province ya Kinshasa yango na kobundelaka bino po bomona nango ekosuki mpe awa te eza nde ebandeli na bandi yango na eloko moko ya pete me na mbala ekoya na kosala en sorte ke ezala eloko makasi ezala na cadre ya phénomène kuluna tokomonaka matin midi soir na Kimbantseke liboso ezalaki mpe na pokwa me lelo ekomi ntina moi alors na mbanzi nga moko fona telemela yango liboso mpo boyeba ke nalingi kotika Kimbantseke na maboko ya bakuluna te na maboko ya bacivique te me na ye mpo na totrouve mpe na kati ya Kimbantseke. Donc, bino boitomona donc vraiment tozali ko féliciter bourgmestre ya Kimbantseke na kombo ya Jano Kano na musala zali ko sala parce que bana Kimbantseke tout le monde est d'accord na musala o zali ko sala toujours na lignée wana na makamto ebisaki bino ke gouvernement o ezali ya ba guerrier ba poni mutu oyo esengeli azala na esika oyo batie to ebisaki bino na émission lekaki ministre à mine bazuye côté musute bazuye kaka na ministère à mine azalaki banda kala kuna bazuye na ministère à mine et puis azali sikoyo ndeko na biso ya UDPS donc balingi so ba jeter talaka mine wana katumba bandoko lelango parce que talaka donc ba minéraux nyo surtout mboka économie mboka ekoi na kati ba mine ba ko n'importe qui te ba type mwana mwasi parce que ba fako ebele bazaka ba mibali
grand fako bazaka ba mibali bana basi ya ba fako ezalaka rare. Donc yango na bazui mama na biso Tamba Kalambai batie wana et puis donc vraiment bomoni azali mwana IDPS atika ibote akendaki kokutana na base oyo ya IDPS ya Lukunga pour couper sa bango ba remerciement et puis ba mona confiance au président de la République à Pessier. Donc bino mo bolanda na bilili ndenge lekaki donc ministre Nabiso ya mine mama Nabiso Kalambai Samba oyo akendaki kokutana na base ya UDPS ya Lukunga. Jour après sa prise de fonction à la tête du ministère des Mines, Antoinette Samba Kalambai a été reçue par sa base de l'UDPS Fédération de Lukunga dans la commune d'Ngalema. Lors de cette activité, le président fédéral de l'UDPS de Sécon de la ville, Claude Kabala, était bel et bien présent à cette rencontre à laquelle les combattants de différentes communes de la circonscription de Lukunga étaient venus nombreux. Question d'apporter leur soutien indéfectible à la nouvelle ministre des Mines et cas de l'IDPS et Lukunga. Une première, qu'il y ait une femme ministre des Mines depuis l'existence du dit ministère. C'est ce qu'a martelé le président fédéral de l'IDPS et Lukunga lors de son mot de circonstance. Claude Kabala a par ailleurs mis un accent particulier sur les défis et les enjeux du ministère des Mines dans le développement de la RDC, tout en saluant la maîtrise et la connaissance de l'actuel ministre des Mines, plus précisément dans ce secteur. Car elle est une fille maison, il a en outre exhorté les combattants à soutenir l'actuel ministre des Mines afin qu'elle puisse mieux réussir son mandat. À son tour, Antoinette Samba Kalambai a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé sa confiance et jeté son dévolu sur sa modeste personne. La ministre des Mines a remercié également le président intérimaire de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, et le secrétaire général Augustin Kabouya pour l'avoir proposé à ses postes. Antoinette Samba Kalambai a enfin saisi cette opportunité pour prendre un engagement ferme afin de ne pas décevoir sa base et de travailler rien que pour l'intérêt du peuple. Donc bino botolanda mama na biso ministre ya mine au penza to yebisaki bino botia misu na ye parce que yazali ba ministre au président de la République ati confiance à la mine ba ko pesa n'importe qui te donc biso pe to zali ko féliciter choix ya président de la République o asali na mama na biso ya ministre ya mine. Donc tozali sous tozongela makambo yo muke peuple congolais bokansa te so bovai na bandako na bino nde boza na souci ya guerre ya est koleka président de la République. Président de la République aye na kutaki yango mais président de la République a zui décision ye muta kosisa makambo. Président oyo kosisa makambo ya guerre oyo ya est ezali président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Et puis toujours sabino ba généraux o ba bandako boma batu ba militaire bo moneki wana bazali batu oyo ya RCD Goma. O batikala ki wana ya RCD Goma bato kanambe batikala wana tango masolo bango ka mutu batikala wana siko président de la République azbengisi bango nyoso tu wana bato banosala ba désordre bazali RCD Goma parce que bato wana ba changera bango te batikala ki basala circuit na bango moko boye bato kaka ya kanambe atika bango kuna mais président de la République masolo ko tikala bote ale bino tu boya na kisasa awa bazo changer bato tout parce que boye bake masolo oyo ezali susu masolo ko sakana te masolo est commis vraiment ya serait président de la République à prendre le taureau par les cornes à lobby masolo il faut ici là parce que yazali moi na mboka parce que kanambe bo comparer ka été na Félix Antoine Tshisekedi kanambe bandai ko alimenter guerre wana et si la te po ba yiba ka ba minéraux na biso mais Félix Antoine Tshisekedi a yepo asili sa guerre wana donc le il fallait to mettre à cette pour batu mususu bazolo ba bilobela bango bazo kansa baza na souci. Il y a guerre est que le président de la République. Président de la République, il faut mener on a ndenge moko il y a stratégie parce que zali guerre moko ya kosakanate. Donc to komi nasuka ya émission na biso ndenge na epsaka binoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc ce que to komi nasuka ya émission na biso il faut base tokobo sanate base vraiment yango mutu ezali que et ça la makambo soki base ezali te jamais tokoki ko avancer. Donc merci na fidélité na bino na bato tout balandaka biso na bato ba commentaka na bato ba commentaka te donc bozali toujours ensemble toko bandana Normandie pour na repesa donc Thomas Mbona merci à trop na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Normandie tozo pesa Pamphile Yanga merci à trop na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi.
siko tokei na kati ya Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri so 5 minutes le bi vrai chéri donc Beloti Mavungu vrai chéri soki totangi Beloti Mavungu tokobosa na te maman na biso Marie-Jeanne Loufouloabo donc Marie-Jeanne Loufouloabo merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César nga tokei na kati ya Londres pour na kopesa mbote na Maria la beauté naturelle Maria merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César nga tokei na kati ya Lola kuna na Belgique pour na kopesa maman na biso mputu de ya Lola merci petit sœur propre na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngaditoko Soukisa toujours na kati ya Londres pour na kopesa l'honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngaditoko Bossanate na kati ya Kisasa pour na kopesa Willy Panzu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, derrière la caméra Willy Kunda. Restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,